que la cause à Paris pour la délivrance et à bateau en privé. Oyo batanga mite to pesa bango itoi pe to pesa bango. Na papa na pesi bino mbote na kombo na mbote de partout bozalanda somo chaîne edi ba vie mwana papa edi diba banga spirituel likolo moto na lelo toyekoma baje mwa mingi ya mike mpona kotalisa mwa mingi ya mike, donc je répète mpona kotalisa bayimboka balandaka biso na kati ya chaîne na bino Ediba TV. Mai oyo mazali kotambola na kati ya etonga mboka na biso Congo na bokebi pe na bwanya. Mokolo lelo tokolobela likambo ya to ya dollar. To ya dollar eza kopesa congolais mutu pasi. Congolais tokoyeba te au juste alingi nini. Yango lolobaka na bino mingi mingi na kati ya ba chaîne oyo. Toyeba nini oyo tozali kolinga pe nini tozali koluka. Ezali un petit résumé et bongo tokota na mozindo ya masolo na biso. Na pesa ba communiquer ebele na kati ya chaîne oyo na loba na bayimboka bazali abonné na kati ya Ediba TV oyo ekambami na humble serviteur Papa Edi Diba munganga spirituel. Awa même soko za na besoin ya kopesa programme communiqué ya fête mariage eloko nyonso po basalela yo publicité pa munganga spirituel, n'hésitez pas. Numéro na biso ezalaka toujours affiché ou soit eza na kati ya ba commentaire. Soko fungoli ba première ligne ya ba commentaire okomona epai wapi ngai Papa Edi Diba na komi numéro na ngai ezali 0027 65 21 28 040. Soki obengi nga na numéro wana okozwa ngai na lombango pe tokosolola na kosunga yo même na ba problème ozali nango spirituel, même na ba lisitwale na biso oyo toyaka nango pe kolakisa yo basali ya Nzambe oyo bazali right pe propre oyo akopesa yo témoignage akoteya yo pe akolandela yo na ba prière lokola mon papa que je salue en passant, Papa Moïse Makoma. Papa Moïse Makoma azali mosali na nkolo otobengi moumbu na nkolo. Soko ozali na problème benga munganga spirituel okozwa Papa Moïse Makoma straight sans intermédiaire pe okosolola na ye. Bayimboka ezalaki petit résumé de la lobaki na bino donc lelo tozali na esengo ya kosouhaite moko azali membre na kati ya Ediba TV mwana Congo pe Ediba TV mwana mboka Congo azali nano kosala honneur ya kopesa biso valeur pe ya kopesa biso epai oyo biso tozali koluka financièrement, matériellement, ba conseil et puis kopartager chaîne na ba membre mosusu bazali kokoma ba abonné ya sika. Nde ezali bato oyo tozali koluka. Soko ozali moko na kati ya Ediba TV déjà oyo ozalaka abonné, n'hésitez pas yaka na lisolo na yo oza na fête à mariage, oza na collation, oza na publicité ya eloko moko songolo pakala benga munganga spirituel sans avoir arrière-idée ou taxer au bout. Non, non, non. Ça se passe toujours en famille, comme Tosali and Dekonabiso, na kombo ya Mike Moulongo. Le 14 octobre 2025, nde moninga oyo malamu na kombo ya Mike Moulongo amoni mokili lisusu. Oto benga azali nano pepe, azali kolela. Kombo na ye précisément tobengaka na esengo mingi pe na bwanya oyo ezalaka esalaka biso esengo na ye moko epai era koyoka munganga spirituel akotanga kombo na ye esalaka ye nzoto malili pe nzoto esengo na kombo ya Mike Moulongo
Union européenne, Union européenne na kati ya ville ya Mons oyo tobengi le king de Kingakati na kati ya ville ya Mons. Mike Mulongo azali moko kosu ya moko na kati ya bana Ediba TV azali kosouhaite kofete anniversaire na ye na mokolo ya lelo. Sans plus tarder, comme ezalaki petit résumé, tokotiela bino ba video na ye oyo ya kolakisa ndenge azali kosepela mpe kotala nani yango wana oyo babeleli na nkombo ya Mike Mulongo. Ebongo tokota na mai oyo tokobetela bino lisolo oyo toye komona ya mokolo ya lelo kotalisa peuple congolais likambo ya dollar. Likambo ya dollar bokodécouvrir yango après video ya Mike Mulongo oyo totangi na kati ya ville ya Mons afete mbotama elamu na ye oyo tolobi na anglais happy birthday friend, happy birthday brother, enjoy your day. So mokolo elamu yo mpe pourquoi pas okohésite koya na ba video na yo mpe na ba message na yo mpe monganga spirituel mpe a souhaité lokola tosuetaki fiston Kabwina ya bafiston papa français lelo tozali na Mike Mulongo yo mpe sala lokola baninga bozwa ba video oyo ya ndeko Mike Mulongo ebongo tozonga na mozindo ya masolo na biso ya mokolo ya lelo. Mais aux analyses, c'est sorti de suite après tout ça. Voilà de retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo oyo ekambami na humble serviteur papa Ediba monganga spirituel dokotolo na bango likambo na moto te awa tolobaka sembo pe vérité rien que la vérité nassure bokuti komona ba video ya ndeko oyo totangi na kombo ya Mike Mulongo oyo tolobi tozali kofete anniversaire na ye ensemble na kati ya chaîne oyo Ediba TV po azali mwana oyo ndeko oyo yaya oyo leki oyo azali kosala monene na kati ya chaîne oyo ebongo yo te mpona nini boza déjà plus de 1000 quelques kingandi abonnés tozali koluka tokóma dans les 2000 3000 4000 toloba programme na biso tokokóma na 1 million d'abonnés ndenge nayebisa bino mpe ekozala vrai awa ekozala maloba na ngai oyo natanga mpe ekozala mpe bebongo yo moto olandaka chaîne oyo na bokebi na bwanya n'hésitez pas kopesa biso ba remarque n'hésitez pas kopesa biso ba commentaire okoma na ba commentaire na kati émission tobeleli tosolola yango lelo toye kosolola likambo ya to ya dollar oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso Congo sans parti pris naloba na bino bien ngai monganga spirituel nazalaka te ke nazali fanatique ya tata mokonzi ya mboka nazali moto ya IDPS ou bien naza Tshisekedi te nga nazali nde
moto na sepelaka na vision ya tata mokonzi ya mboka atambolaka na droiture nde wana nde ezali kosala biso bien mpe ezali kosala biso elengi oyo te tosepela. Pourquoi pas tozwaka mokonzi ya boye te? Tala bitumbu azali kobundela biso awa, alekaki mpona kotendre la main vis-à-vis na bandeko na biso oyo bazali kobundisa congolais, les wazalendo et les M23 congolais d'esprit mauvais, congolais oyo baza rapide. Parce que moi le même jour là j'avais vu quelques-uns m'ont envoyé plusieurs messages na WhatsApp na ngai ondre baza koseka bayebaki te na si namonaki nga namonaki yango kutu ere aza kosala émission nakotaki na bachaîne moko ezalaki deya direct nazwaki yango apres ezala diffusé na bato mosusu oyo baye komona ngo na nsima nasekaki mingi. Yango moi nalobaki na émission moko précédente nalobaki ondire bacongolais ebele baza kocomprendre politique ya tata mokonzi ya mboka te mpe baye kotala na discours oyo ya tosala devant diaspora belge oyo bacongolais bavandaka na mboka Belgique apesi discours mpona kolakisa les congolais que il y en avait d'autres qui n'ont même pas bien compris de ce que moi je voulais m'exprimer. Alors bazalaki rapide ya koloba tala Tshisekedi asali boye bafingi comme bamesana bamosusu bafingi zoba. Je m'excuse tata mokonzi ya mboka avec beaucoup du respect donc ezali bato oyo bazali koloba mpe tozali koyoka bango bafingi Tshisekedi boye me bayebaki teke eloko nini Tshisekedi abombaki na nsima. Ngai nayebisaki mingi ngabi omoni discours oyo ezali piège ya Kagame, ezali piège ya Kagame parce que les Américains là basi bayebi Congo mingi balingi bayeba susu te na fraude et surtout Trump aye na méthode moko quand même il peut voler mais aza kozwa ngo na porte ake nango na cachette te. C'est ça la politique de Trump. Soki bino boyebi te bokotaka bolandaka biso ko bokomprenaka quels sont les calculs que nous pouvons vous montrer. Calcul ya président boza boya président zabo parce que biso tovandi na etando mpona koteya bato kolakisa bato ba wrong things te oyo yo ozokanisa que tu me dis des histoires qui est palpable. Nazongisa bato ebele ere aventurier ya nanga azolobaki le 30 tokofete bato baloba ngabi tu vois ce type là il va se limiter là-bas bao bazo kolandanga bayebi oyo naloba na bango mpe naza na baninga na nga mosusu balandaka so bémission na nga te bakomprena ke naza vraiment right nayebisa bango na kotikalaka prophète na maloba na nga mpe na kotikalaka kochange kante ti na kokota na sa mabele na ngai. Donc ngai na kolobela tata mokonzi ya mboka ti akoyoka na monoko na mongolo matoi na ye. Il y a un certain munganga spirituel papa Edidiba en Afrique du Sud akobelela na kobelela ti tata mokonzi ya mboka akobebisa ngai parce que biso tozoluka te que non on soit financé par un malfaiteur comme de Moïse Katumbi qui a plus de 104 son visa pour voyager ça coûte je ne sais pas comment je vais m'exprimer. Donc lelo pe bokolanda naza na émission moko na kobeta wa likambo eleki na Nairobi tata mokonzi ya mboka papa oyo aboti ye azalaki prophète alobaki les ennemis du Congolais babanda kotala Congo na fenêtre yango nde bakomi kosala. Qu'est-ce que Kabila paye? Mais comment Congolais aza idiot na niveau biso ba Congolais comment toza ba idiot eloko ezomona na déjà que oyo bazofunda biso oyo bazosala biso boye mais les gens partent quand même na l'invitation ya un criminel oyo abomi ndeko na yo pendant des années na Goma na est ya mboka ezalaki balende baparenthèse tokolobela mokolo lelo bandeko esali pasi mpe mawa nakangi parenthèse na o wana parce que bokozwa ngo na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo awa nazolobelaka likambo ya dollar tellement que ezali point moko ezali stratégique il faut naloba ngo na dernier chapitre mpona kosilisa ça fait très mal komona les agissements de nos frères congolais.
Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. O mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi chéni. Maman a dit 3 fois Tongo me dit beaucoup. Dès qu'on a un monsieur se fait singaï. Mais son homme de veillard. Oui, Bana courant son kata. Son salika manœuvre. Bano a dit tant. Bana lumière 24 heures sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise. Ou bien mutu passi nzoto dérangé. Kaka na mutu ne place à la luana. A fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka. Tu sais pourquoi? Homme de veillard misunga et dans la kata clinique misunga. Non, soit foutument on a regretté. Ah, vous juste bien à vous ali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi et mon eli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et mon eli na misute. Et mon ani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Mon liango li susute. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya vanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yeli sa bango na changer comme on a commis li batimi sona. Babe. Et ça la capacité mingi pe ma ba yemboka. Kutala makambo boye. On ne sait pas comment digérer ça. Ça fait très mal. Comment les gens peuvent toujours rester dans autolobiki baza kotika na ba sentiment moko auto so comprendre te. Likambo ya dollar, moi j'ai suivi plein de chroniqueurs avec des wrong personnes. Autolobi batumoko bazali ba wrong, batumoko bazali ba farceur, batumoko bazali ba aventurier, les gens qui parlent des histoires qui ne sont même pas right. Dans un chroniqueur moko le loi biki pour l'instant ça va ba préparatif à émission na ngana luki moi paragraphe mo loba ke mukolo oyo ya komona même sac ya loso ekiti ou bien dollar et ezalaki R1 à 25 ce qui quittait atteint à 22 ces jeunes là za ko boye émission na ya tchaka mingi na sima biloko ya ba tomate alobelaka mingi opposant oyo deli ça c'est senga biloko moko parce que dans un posa kotanga comme ba opposant mon société au bazata na poya ya tata mokonzi mboka te ça montre que ce sont des gens qui viennent pour na koluka moi pata koluka moi meya donc c'est ça et ça bango mikolo basangani basali moi groupe bango na fayulu ça se comprend ce sont des gens ça donc parce que ba Moïse parce que comprendre que ils n'ont même pas une force ba Moïse de fabriquer qui bango ba comprendre que ces gens là parce que ce sont des vrais Congolais par rapport à eux là. Alors, pour les Occidentaux, mais et un peu donc elle est pathétique. Elle est pathétique. On a ça bato ebele. Mutu mo batunanga mais yo ni no lobela kaka tata moko zambuka. Na yebi c'est pas ina telemeli nga moko na yebi. Na lobi yango pe lelo susu epai nga na telemeli nga moko na yebi epai yo nga nazali kosona bato na mosusu nga moko na yebi nazo kosolola te mpona loka pouvoir nakosolola te mpo bapesa nga meya mais je parle pour l'intérêt de notre pays de notre patrie de Congolais que nous toza kokufa na est toza kokufa na Congo pour na intérêt ya Congo. Je suis Wazalendo. Je suis un vrai Wazalendo. Donc, ce que vous avez monté, c'est Wazalendo. D'origine. Père Wazalendo, il y a Makila 10 ans. Je sens ça quand je parle. Donc, la motika la koyoka mutute, ozoe la sentiment, tata mokonzabo. Mais comment si le dollar a outi na 29? Na ba place nous sous tozobenga au 19. Côté mosusu 20 mais l'obit au soit de comment va se
Elle Nathalie net il y a du coup la duchesse au théâtre. Il a parlé tout qu'il n'a pas commentaire. Et après Nathalie na net moko la moni sous maman au théâtre. Alors bien sous yé makam. Car sur dollar. Bato ba se retrouver na ba dollar na bandam. Donc muto comment vous préférez à ça l'économie à dollar mais le lot muto a beninga le bi mon cher j'ai changé au moins plus de 7000 dollars. 7000 dollars. Ah bien là, c'était mon économie, que je gardais mon argent là. Donc, ah bien, mais pourquoi tu as changé ça? Au moins, on a souvent cher. Le yé, dollar, il est à 29, il est à 31. Tant le dollar, et ça les shit libre. Na eloko mon côté, na économie mon côté, na eloko mon côté, dollar, et ça les shit libre. Mais mon temps informé à l'eloko non. Dollar, voilà, d'ailleurs, que ça là, et ça n'a aucun budget. Okomona kaka elka mbongo ekobima bafuti bato ya leta bafuti bafonctionnaire ekomata sikoyo yo ozosambela emata mpona nini parce que congolais malade ke moi alobi soki dollar emati afingi tata mokonzi ya mboka soki dollar ekiti afingi tata mokonzi ya mboka sikoyo olingi nini tokende nango 29 28 500 bokitisa dollar bochange 27 non biloko elekaka bongo. Même ici en Afrique du Sud, ils ont un pays où ils ont déjà développé, ils ont dans voie à développement, mais ils ont déjà développé. Là, on a bien. Tous la capé n'a pas problème, il y a pas décalage, il y a tout, il y a monnaie. C'est-à-dire quoi? Il y a un temps, tu vois 100 rentes, ou bien tout exemple, 100 dollars sur 1800 rentes. Là, ce que tout le monde peut-être imaginer. Mais ce qu'on a tout, il y a Google, au Pétiamo, au moins les peut-être 1710, 1760. Admettons. Au Yeshuko, na banque. Quand tu fais un parité, mon la banque, au Combo, on a peut-être copié sur 1000, parce que Boli Bissanga, on a la calcul pour l'ancien cambiste. Donc, ce qu'on comprend, on a des missions, on comprend que nous avons fait ça pour réel, parce que on a il est parti écouter ça raté. Calcul, ils en ont mutu a. Donc, on a kangi misu na ba calcul. Donc, au comment on a 1700, c'est-à-dire quoi? 1000 dollars, c'est 17 500. Admettons le prix du banque. Alors, aucune agence songolo pas canada, tel du Congo peut-être FBT ou bien la Grâce. Tu veux faire l'envoi, bah coupé sur prix à 17 500. Bango bah coupé sur prix et zali likolo. Pour un île basé en marge, bénéficiaire faut besoin. Mais on va dire, mais j'ai fait 17 500, sinon 17 500 c'est le taux du banque. Mais quand tu veux faire maintenant les retraits, soit tes routines bokani et yékoti, bah repé sopé 17 500, bah repé sur 17 300, 17 400. Soit qui n'a pas rond, tout qui n'a pas combattu. Nga on a le bien appelé ça des vrai parce qu'il a yébi makamongo makasi. Et ça l'un des projets tout ça qu'on prépare puis dans l'avenir. Pour tout ça, la paix va avoir agence en haut. Tous les années, comme ça, va manipuler, va calcul, il y a quoi Tsunga, communauté nabiso congolaise, parce que déjà là-bas, MPSA, nous faisons ça. La transmutation en bongo, yo tindi pa na ngai, na su na tindi na téléphone, na aidé, mutu na mboka, ou bien na saliboui, sur business, on a déjà ce parcours de business. Bandeko, ezalaka partout. Les sites libres aussi, où installés par la mission. Ezalaka pe awa. Ezalaka wa ndenge nini. Okei na to parallèle au to bengi ya agence. Ya meke bango be ba vivre pe na to ya banque. Baso tala équilibre katikati ya banque 7500 awa che 7700 akitisi na 7300. C'est-à-dire quoi? Chute libre pe ko yiwa ya ndenge. Tolani tolamuki na tongo totali bo dollar automatiquement et pesi biso 18. On a tout ça peut-être dans 10 heures. Mais tu comme dans les après-midi, va payer ce dollar 16. Il arriva. Mbalebele, en Afrique du Sud. Dollar 16. Dollar 16 800. Dollar 16 100. Alors, au comment on a monté mon côté à panique. Abimisa dollar à quelque d'ailleurs, ah, écoute, chose grave, comme on a beaucoup. Au moins, on a bango sud-africain et dollar. Ayebite loba Zimbabwe pour la Zimbabwe de banyaka dollar.
Ba Mozambicain wana. Ba yebi yango te. Awan to pese lo comme abe. Moi moké na Mozambique on dit. Mais les Sud-Africains, c'est bizarre. Au bout d'un moment, alors, awa eloko tokoki kosala mpona mboka na biso oyo nga na yo tokotala émission oyo mpo tofinga tata mokonzi ya mboka te ndenge tozwa meme ata babengani machine oyo place saki ya koli na yo outi voyage na Europe ou bien na Lubumbashi oyo eza koleka soki ekale tu vois votre pays avec votre président. Alors c'est ça que nous voulons pas. Nous sommes venus maintenant pour arranger cette rature. Totika kotanga kombo ya mokonzi ya mboka azali mutu azali kobunda déjà ebele pona yonanga. Yango tolobi ke totika yete. Maintenant les Congolais qui sont un peu pour notre président, pour notre bien à Congo na biso, même dollar ezali to baye ba critiquer, dollar ezali chit soko remarquez bien. Ce sont toujours des M23 d'esprit. Bazalaki na molimo toujours ya magui. Soko landeli même na ba camarades na biso. Monoko oyo etangisaka mutu ndengaza. Même à toi tu as confiance sur la mesa. Mais yebara que tu es déjà avec un rebelle devant toi. Donc hier azolingi lo likofi yo bolingi la calcul tala kaye ayebara. O malko ki poka. Mais au lieu qu'il y ait une stratégie, tant que yonde oza fulangeke, c'est ça avec notre président Tshisekedi. Ayebaki na bango, ils vont échouer. Le loto ça. Bozwangai na Idiba TV mwana mboka Congo. Awa na zobetre no solo ya oileki na Nairobi na Idiba TV mwana Congo. Na mwana mboka Congo na kobetela bino l'histoire de John Numbi. Avec des images, je vais vous montrer pour ce qui est pour la prononciation. Je vais vous montrer ça, comment ça se passe dans la carte Idiba TV, moi na mboka Congo. Awa bokozo sur la carte Idiba TV, moi na Congo. Les Cambouya to ya dollar na expliquant très bien Congolais comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Congolais comprendre que le shit est yaka. Ce qui vous allez importer et lokomoko te. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te l'État. Oui, bayimboka soki bozali ko importer loko moko te na mboka. Congo ezali ko importer ni. Tozali ko exporter ni. Yango moni ba chite libre wana eyaka. Siko ba chite libre wana ezali accusation tata mokonzi ya mboka te. Il est en train de travailler. Aza ko travailler na babiloko musu azali ko sala. Azali ko préparer azo sala ba tonga ba université ba nzela otomona ki PDG à Télé 50 que j'ai salué en passant, M. Jean-Marie Kassanda, avec tout respect de l'honneur. Donc, monsieur le PDG, j'étais vraiment très ravi de vous voir chez vous, au village, dans la province, au Kinokota, la Misala, Oyo, Mouto, Oyo, Landaki, Mouto, ya Pesaki, Bokozi, Mouto, ya Salaki, Oyo, Zala.
après 18 ans, il y a vol, mais il n'a rien fait, il a échoué. Mais président avant 17 ans, dans le pouvoir, oyo bofinga qui, tout ça là image, mais au Kenya, kotala ndenge azali kobungisa Congo. Donc, ce n'est pas que l'embougement été. C'est presque partout qu'il est en train de travailler, il est en train de faire tout pour que Congo est toujours propre et uni. Alors, boni yoko yaka na likanisike. Soki eloko esali chute libre. Tu ne peux pas rester même avec un groupe de gens. Bovandi. Bosali analyse. Bo analyser les cas. Bosali calcul. Donc, français, belé bozana mona munoko na koloba na kokoma wana. Donc, makanijo ya kosala banalize wana. El tata mokoza mboka sali discours asalaki. Tu ne peux pas réfléchir. Donc, tu ne réfléchis pas, tu prends seulement le discours. Quand tu écoutes, tu écris, ah, t'as la motonabuno, Albi, j'étends la main. Tu te limites là-bas. Mais tu n'as même pas fait. Parce que moi, quand je reste, j'ai fait. J'avais vu les vidéos de John Numbi. C'est une petite parenthèse. Elle m'a dit une vidéo, pas mon Thomas dans Londres. On a un bureau là-bas, il y a Kati Diba TV. Pas! Mon gars spirituel, j'étais à l'église, là, pimi, pas! Je rentre, je dis non, peut-être je vais vérifier. C'est un montage, mais là, je continue dans le nom quelque part. Tout à l'heure, le master, je bazali, bazalendo, je bali, M23. Ça, on a très bien. Nathalie va comparaison, oh non, je vois, c'est un montage. J'ai fait des analyses moi-même, na côté dans laboratoire, na vandi, na décortiqué, na bani, na des analyses, des caméras cachées, ou marabout, l'escroc de marabout, ou à piéjaki. Tu vois les paramètres. Mais ça, c'est local, déjà, parce que tant que ça biso, na ndenge to vandi na musala ou ya kopé ça bino d'information. Et ça, hésité. Et ça dit musala ou na côté où le fond na yeba que quand je lance un message, ok, na net au côté exact. Baïmoka, tozalaka typoté na makanisi na biso. Tozongaka toujours pour na kolobela que il faut faire des analyses avant de critiquer. Critiquer, c'est un pays démocratique. Tout bon été, et ça des pays démocratie. Et ça la démocratie, dans mon finger, tata mokozamboka, fais tout ce que tu veux. Pour elle, il y a aventuré dans le politique à l'âme. Là, on fait non. Na banete ba kote basi ba bomi biso ba kata biso metu mais na minute azali en Afrique ça ko baloka asa ko kele ko tambo na kote na bilo image boko mona ndenge auti ko kote na Nairobi pona ko kuta na ndeko congolais qui trahit son pays. Pourquoi? La jalousie, la haine, l'esprit de dévoration. Il y a qu'à faire qu'on y a baninga. Pourquoi? Le dollar comme Kiti, bango sous M23 ou bazalaka d'esprit na kati ya Kisasa partout au monde. Ah, Kiti pour la si vous voulez que ça ekita likam, emata likam, ezama wamiki. Baimboka toskutani mokolo ya lobi. Na kati ya ngomba la moko tokutani mokolo ya lobi soki Yesu Masiya azongi te na pesi nyonso bandeko nyonso bazali kolanda chaîne oyo na bokebi mpe na bwanya bambote mingi mpe oyo bakolabo na ngai oyo nabenga bacolaborateur oyo bazali kopanza chaîne oyo na kati ya bacontact na bango kopesa lisolo malamu kotalisa bandeko to soutenir œuvre de Dieu oyo ya monganga spirituel. Napesi bino babote ebele epai bozali mpe na babote na bino mingi ndeko dadi nitu 15 leki ya Pasteur Jérémie na mboka Belgique. Napesi mbote na Fiston Kabwena na ville ya Mek. Napesi mbote na Simplice Telandio Mbere de partout epai ozali na Montreuil. Bayimboka nyonso teme bozali ebele lelo pezaki mokolo ya ndeko na biso moninga na biso na kati ya chaîne na biso Ediba TV na kombo ya Mike Mulongo Union Européenne na kati ya ville ya Mons le king de Kingakati. Kingakati ezali Kingakati oyo ya Joseph Kabila te ya Hippolyte Nambe te ye abengaka ville ya Mons abengaka yango ezali ville na ye. Ye azali king na kati ya ville ya Mons donc Kingakati nde ezali Mons. Kwa na ye oyo avandi abiki kuna makasi aza kosala mpe ba aide soko ozali na ba business na yo obengi monganga spirituel na kotutu so na
ndeko Mike Mulongo Union européenne pour na busungi pe kolakisa yo ba jeune entrepreneur ndenge nini bokuti ko évoluer ndenge azali pe kosala lokola ndeko Sule Kauka ezalaki ya bino munganga spirituel dokotolo na bango na pesi bino babote ebele epai bozali nzambe ya lola abatela bino abomba bino na makila ma Yesu Kristu tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya asoki te. Dans le Seigneur, Nazali chez la Mwanda Fondation, Naïli sous liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo bozana ngo à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien-aimé bukanisa bana na bilamba, bukanisa bana na kolia, bukanisa bana na minerval, bukanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien-aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien-aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa pe bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Alors il y a pas comme de l'eau on a beaucoup on fait ça dans le sala il y a pas na bango ba betaye alibeni pas bien na ndaki na lina au sala et konza balobi et ça mon na dans le sala de na zo de ba grâce de na on mutu kana mo tapa na mutu ya mboka famia papa na ngate ya mama na ngate ya kombani na ngate ya nzamba sala de ngate. Consolation